Bon, situation mboka oyo etiangana ba méchant makasi don makamwele kana mboko non etapso ba kanda mabea. Bon, na marche à l'obinga à soutenir l'église catholique, marche na fois à la bande. Les tozoni okama, banga bazo sala, ils étaient pendant peut-être retard pour une élection. Tondimi angote, wana bazo zongisa Congo sima. Mobutu azalaka kendakati ata ba pasteur bazwi ba révélation musana bango comment on a prophétiser mais akokende na ye masolo yakina avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi ndeka na Sarabino toujours tozala na pona rememela bino ba information à solo maître Hakim Kabongo maître Camionnette Mbola bozala toujours na pona soutenir Rebecca tant on a maître Hakim na ba toujours open manager na en tout cas ça me fait du bien ya oyeba que lobby eza mokolo yo marche eza organisé na awa na Kinshasa mboka na biso déjà na journée ya lelo yo na niveau ya poto kuna déjà marche ezo salama mais biso awa eza prévu pour demain 21 mais to ebité awa eza plus idéologie église catholique mais to moni pe bandeko ebele pe bazo soutenir na bango église catholique tozona ba jeune na biso awa bandeko na biso ba telemia ba mekana ko ebisa biso est-ce que baza pour contre marche ya lobby to ndenge nini yaya bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé pepe na ngola nzambe. Voilà aux jeunes congolais na ebité ceux qui situation mboka o pe intéressaka yo. Bon situation mboka o etiangana ba méchant makasi don makamwele kana mboko non etapso ba kanda mabea to bena ba kanda mabe. Marche à lobby eza marche oyo bazoluka ba église o etelemeli yango tozwi plus kaka église catholique eza wana mpona koluka ko défendre ba cause soit ko récupérer mboka na biso na maboko ezali na bité yo congolais ko zo soutenir marche yango to soutenir yango bon nga ma marche wana dans ngechanga na kanda do biso na sima ba église catholique po église catholique yango eza na ba école ebele atomona ba dans ba petit biso ba tanga dans la école catholique mais nga pona ma marche wana donc nga pona nga bena donc na linga ngoti oni nga ngote poadi donc c'est important donc nga bena c'est important ndenge nini mais quand on ko expliquer biso bon marche wana ezala e baksa pe le côté dans na biso banine comprendre donc nga o le bazaka kia donc biso ne to za sima ba école catholique en plus sima o ne dans ma marche wana pona nga c'est important. Pona yo congolais le bien vanda na ya bougete. Voilà donc avant na parler pour ataba ça l'image. Donc elo changera peu eza na ngoti. Au monde. Donc bon. Yo pona yo peut-être aux ans besoin le mot que changer na sima marche wana. Bon nga sona ligne so qui marche et resala mo c'est-à-dire donc moi le mot changer donc bana ba bazonga ba cheat. Donc ma moupé échanger mais tout le monde a rappelé un mois basali ba marche on basali ba lobby to basali maramo mais et pour taper le côté donc le changera peu exact. Merci beaucoup n'invite na ozandiro na biso awa yé pas repère sa biso point de vue na ye yaya bonjour. Bonjour. Congolais jeune congolais oza olobani ni pour la marche à lobby yo ozo soutenir église catholique toté. Bon na marche à lobby nga soutenir l'église catholique marche na fois à la bande mais l'air mo pe ya na important. Basa marche basa la té veut pas olongane raté donc moko olongate ndeni olo ba yonde mutu folongola eto yonde folongola ete ka biso ne ba peuple biso ne ba totia biso be comme to olongola na bandenge mo bodo voilà raison bien au peuple azo lukate le na marche pour ay bandenge nini ceux qui olongba to te pour année élection yango déjà ba marche on peut to sala assez plusieurs fois donc elo ke chancer ka isa ngote ça veut dire que donc batika la ba ona ba mboye ma na bandenge mo bodo Congolais au baena yo ça elo te mboko ba ise biso fort pour mboko pena bakanda to na mitema donc te ebité kanda nini yo za jeune sala nini na vie donc tano ngana na âge na zabwe bani bulu âge ni 22 ans déjà sala nini donc na sala elo te donc fana na ba parler bani total ba pe ba mère ba 4 lepsion ba âge na biso bo moi te ba 2 ans donc mboko vraiment donc bakanda eza fort. Ok, merci beaucoup. N'invitation aux papa na biswa. Aïe, voilà. Bonjour papa. Bonjour maman, quand tu es allé tout ça l'interview, tu lingi to ba point de vue na yo pour na marche oyo église catholique qui zo lobby la biso lobby congolais nyo sabi na balabala pour na marche papa yo ko lo bani pour na. Pour na marche wana ngai vraiment na zana besoin te. Wana bazo sala des ordres ya pamba. Congolais zo nyokama. Lelo bomoni ke bango bazimbongo ba koka na bango biso ba peuple to zoni okama
bango bazosala disete mpona kopesa retard mpona élection tondimi yango te wana bazozongisa Congo nsima tala age ya bana bakoli bazobanda na bandako ya biso baparent bana kotanga te bato misala eza te bango bazokomplike existence boye pourtant bapesa retard marche wana toboyi yango mosengo azwa koka me biso tolingi bongo te. Mais bato alobi kazo sala bongo pona bino petit peuple pona biso petit peuple peut-être parce que amoni peuple biso toza mkiende toza boye tozo kokate ko se défendre biso moko ya ngwana ye à soutenir le peuple de sorte que élection et salama de plus vite que possible pour peuple peut se retrouver. Bon lokola zo sala biloko wana za na tina élection te azozong sende Congo si élection ya zo linge ko l'élection salama te peuple anyo kwa makaka biloko wana toboya yango tolingi tosala élection pour président mususu a remplacer tozo moi souple boye wana biloko azosala bato bazokufa intérêt moko eza te toboya yango. Ok, merci beaucoup papa. Ndenge ezali n'invitation à cause de maman na biso. Maman bonjour. Oui, bonjour chef. Yozo le bani pour la marche à l'objet, yozo soutenir marche à la toté. Te na soutenir en haute ezala pour chaque fois marche ezala bato bakufaka bato bazokaka pe ba tête to ba leader a marche wana bana bango bana poto bana bango bazala te et aka bana ba petit peuple donc il y a vraiment une importance mon côté. Siko ebisi peuple wazo bonga mo ebisi nini. En tout cas peuple to pesa ni conseil to va na bandaku to bate bo moina biso to bimali banda te surtout. Ok, merci beaucoup. Ok, merci chef. Toujours continuer toujours papa bonjour. Bonjour. Mais quand on a biso za jeune congolais journée à lobby préparative yo ça nini pour nango jusque là. Bon pour ngai nazo soutenir bateau baza pour na mboka évoluer pour na marche pe pour na biso pe ba congolais tous à malamu pour sans marche wana eza na évolution te donc il faut marcher za la pour mamboto pérenne. Ozo soutenir ba ondeni poto moni ovandia. Bon nako vana nga so na mina bimayo yebate naza na kati na bango du nom o tika la jamais oyeba. Ozo préparer nini yo yozo préparer. On a zo préparer eza mutema na ngande yebi nako lo bango ouvertement dans le publicité. Donc ça ba pasteur ya ba église mususu déjà ba bandi ko un peu ko motiver population, ko sensibiliser population pour na ko sa population Nzambe a révélé bango que l'élection ya mboka na en 2023. Pour na ma marche tout batika pour créer ba marambo belé na mboka yo ko lobani. Bon, et là tout d'abord dans le bel liboso bokonzi et utara na Nzambe. Nzambe ne muto apesara. Na tango ya aza pour un premier temps. Mobutu azalaka kendarati ata ba pasteur bazu ba révélation musana bango comment na reprophétiser mais akokende na ye susi na biso yaka ke mutabia ya avant na kiti mboka peta mola malamu. Merci beaucoup. De rien. José Dinanga, maître Hakim Kabongo, camionnette Mbola, laisse-moi vous dire que élément oyo bozui oyo en tout cas to outil vraiment kitambo. C'était prévu aussi ça on sur la Kitambo. Mais au moment où je vous parle, to koki ko continuer les mots to kati tournage na biso, to zongi na studio na biso na Kasavu parce que tracasserie ezana nzela ba barrière nzele kangami tozana 15 heures na Kinshasa wa. De toza les 20, to ana 15 heures. Ba route nyonso, ba grande route nyonso eza bloquée. Ba policier ba soda ba sali ba barrière na ba rond-point nyonso na ba makadam nyonso na ba grande route nyonso objectif na bango eza ko kitsa ba nyonso ba na mituka ko contrôler ko bimisa ba carte d'électeur ko meka un peu ko contrôler ba passagère ko contrôler ba chauffeur ko luka ko bimisa ba mikanda mituka et tout to ebite nyonso ezara po na marche ya lobi ya le 21 nan koute salamité parce que quand on dit marche chrétienne donc marche chrétienne il faut bien comprendre que ce sont des chrétiennes o ba sangani ba lingi ba marcher na cause moko boy puis cause ngo biso so to ebi poto ba congolais bandeko ba libanda ba ebi cause ngo za nini bien que ça motiver un peu na ba fidèle à l'église catholique mais ba protestant peu entre autres peu ba qui peut ba côté yango mais au moins tout le monde na minute déjà l'état na biso avec beaucoup de pères a tiré déjà ba barrière na ba coin nyonso.
touti bandal touti kitambo totamboli bao baza bandeko baza na Willery ba na ville ba partout et tout déjà batinde biso un message pour nous dire que Rebecca en tout cas ici c'est déjà bloqué. To éviter ce qui de fond c'est en mboka na biso to sala ndengeni parce que là ça montre déjà que bisoté normalement biso photo banga mais ba continuer ba komo banga. Ba komo banga to éviter ce qui bazo banga nini parce que les chrétiens dans tambo na balabala chrétien na tambo na balabala à Obundate, à lancer ma bangati, à salelo. Déjà avec ce qui a commencé aujourd'hui, on s'attend déjà pour demain et aux ala déjà grave parce que l'obito au kokata obimata na balabalati. Na ba porte na biso déjà ba policier ba otonda, ba gaz ekozala mitu kamindu qui déjà ba otalisa biso. Et to éviter finalité à congolais anini, tant au congolais zo lukapenza le na likambo zo sale passi. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire exactement. To senyika na bino bato bo mesana na ndabiso bo permettre biso parce que to meki un peu ko tambola bandeko na biso mususu ba biso en tout cas initiative ya église catholique eza malamu mais ba comprendre que bien que toujours marcher solution za ngo karaté de contraire bazo kufa ba maramboze belé bon to meki un peu ko sonder susu batu penza belé moi 2-3 personnes to sonder avant to kata tournage j'aime ça lelo. Ezaki plus balobi plus na o ezali marche balobi en tout cas to lingi na biso marche ezalate parce que biso nde peuple ya se tozo kufa batko batinda biso bakondi bango ba famille na bango ezaka musika et tout to éviter si nous allons lutter comment dans notre pays. On ne sait pas si nous allons lutter comment. Moi personnellement je ne sais pas si je vais participer à la lutte au ndengeni en tant que journaliste. Donc na bande ko nyoso bozo landa biso en tout cas to éviter tito comme poto déjà 16h to comme déjà 16h on a Kinshasa to éviter tito comme à 18h 20h 22h ceux qui vont kata biso connexion mais ceux qui va jouer penza temps au kata biso connexion bien avant que vidéo côté libino en tout cas réagissez seulement par vos commentaires par vos messages par vos remarques tout et tout y a on est au sala que biso pe de notre côté tout mais quand un peu continuez toujours dans Moussala Nabiso. Déjà là, j'ai dit un grand merci à Bandeko Nyoso Bamesana Kolanda Info 16 et puis Nasenga Rabino toujours beau s'abonner. Si je veux me permettre et autant à Tabakombo Nabino frère Richard Madé Kapenda Tinda va s'abonner du Soussou. Maître Hakim Kabongo le préféré Tinda va s'abonner du Soussou. Maître Kamenette Mbola Tinda Soussou va s'abonner et pourquoi pas Nelson Kanda Tinda va s'abonner dans Info 16 et Nabandeko Nyoso Balanda Rabiso Penza je vois Tiba Sué Libo numérique babi moté ma maître Hakim Kabongo Tinda va s'abonner à Info 16 parce que ndenge bandi boy to baki biso pe to za na toujours na simaliti ya congolais pour na congolaise to continuer toujours ko informer bino na ba détails long ba détails nyos en fait ya moulaï ya mukuse et tout nous sommes là juste pour vous informer à ma grande famille famille Pukuta depuis les États-Unis d'Amérique je vous aime beaucoup un grand merci aussi et bonjour à Jimmy Kiambi et à Zoé Kiambi aussi un grand merci na bandeko nyoso balanda biso big bisous na Aaron Lubamba qui est derrière la caméra tonton Mwingamba la Syrie makasi oh à ceux qui parlent en montage marambonio ce petit moment on a opéné na ba écran na bino et pourquoi pas na epsi image il est pas ça toujours na sima caméra na ba tournage na biso et tout en tout cas Rebecca Bilendo za na pour la ba information na bino nyonso mon numéro est là donc veuillez m'appeler contribuer boti na pe ba remarque na bino par message WhatsApp et tout donc nous sommes là pour recevoir aussi vos messages et en tout cas pour aujourd'hui au revoir mais toujours pour luka kaka vous allez informer la masolo ya kin donc continuez toujours ya rose à la brancher peut connecter envoyer aussi des gens s'abonner na Wezali Info 16 bisous à vous bye.